Mais la caméra me ça banga bien bako nazo yo ka bienté nazo mona bienté et puis na otaki une église yo batina nga pa manda kuna église na bango tamaka. Besoin de faire un déménagement? Appelez Roberto Brad. Van Removal à Manchester? Appelez toujours Roberto Brad. Kokata Matiti na Lopango? Appelez Roberto Brad. Au numéro suivant 074 66 33 70 51. Van Removal and Grass Cut à Manchester, toujours Roberto Brad. Besoin de dégager tout ce qui est dehors dans le jardin, appelez Roberto Brad. Bonjour, Bozali Monkolanda, Rango TV, la chronique des stars. La chronique des stars, ce matin, on va vous parler de sujet Oyo Zali et Bele Bele Oyo. Nabandi binomo boyebike awa vérité na vérité makambalo kuta ezalakate. Toko pesa bino basango ya Fally Ipupa avec René Loko à Soso Pembe 207 et Zali Bongo komata se komata bafinga batonga bakipate Fally albina bango kakipaka kokolo entre temps donc na près de 10 jours, koleka 10 jours, ba 2 millions yangwana ekpei. Donc voilà, to komina 2 millions 100, ba komina et komina 2 millions 100, donc tembe ezali ko sila likolo ya makambo oyo Fally Ipupa za kosala. Entre temps, Koffi Olomide toujours na tournée na ye na Australie et ko sila bongo le 17. Ba clip eza ko bima se ko bima parce que le vieux alobi na kotique la bino tenter na kolaksa bino ke Nazalaka toujours Mopao, c'est le grand prêtre, c'est le Quadraco Raman. Voilà. Hey, Tokito Dobitolika, l'actualité a Fally toujours. Nabosana Kiko Sabinote, Fally Ipupa. Akamata Kibongo disque d'or certifié à Snap à Pesaki à mon famille. Luambo, Pambate, Katina Nzembo Wana, Ezali, te ba partager succès, ba partager mbongo, ba partager honneur wana na famille Luambo. Ndeko na biso mwana emongo azalaki bongo na 1 2 3 et pas wapi ok déjà c'est beta ki mindule ba kendeki kopesa disque d'or. Ça ce sont les œuvres de Fally Ipupa. Boyebi bien que Fally a salaka pe ndenge moko na mabele lisi et pas wapa kenda kopesa mbongo na famille ya mabele lisi. Voilà. Les loyo a commis la collaboration kakanaba toujours naba anamongo na niveau ya disque oyo izana succès commis à 2 millions le quoi na hotel ko Sabino. Héritier Watanabe son clip Novelas sort ce vendredi. Donc Héritier pe alubi naza kolanda bino malembe ta bandi Héritier za moi makasi pe na promotion comparativement na Ferregola. Tout le monde a gagné promotion pas faire rigola et Zali Yakolala. Ce qui tolani malobande ko Manik Salobaka avant faire rigola il faut abongisa les cambouis communication. Mais bango batoro bazala entourage à faire rigola ba doutaka na maloba mana balingaka yango te balobaka que on dirait zaka ba détracteur ya faire rigola nde ba lingi ko kamata makambo lokuta ko tiawana. Mais moi je serais à la place de faire rigola. Franchement, nalinga hika na kamatango kwa critique pe na considérer yango. Ndenge kwa na lobaka ba critique pe za kolanda mingi mikolo yo likolo ya Soso Pembe ya Fally Ipupa bazako sala ba critique ebele pona makambo mai matali nzembo oyo ya René Loko donc 207 oyo mokolo bimaki 207 na Kinshasa pe salaki accident bato bakufaki 207 Oyebimaki Simonango Tango le 27 concert ya Mike Kalamba ezaki bato bakufaki 9 bato balinga ko boma ba artiste toko kitisa valeur ya ba artiste balbaki que sommation somme ya 207 soko additionné 2 plus 0 plus 7 égale 9 alors qu'on parlait de 9 morts na stade de martyr. Voilà donc au moni biso ba congolais toujours tokoki kosala ba critique ndenge nyonso mais l'air moko tokendaka na ba critique na biso pour que tokamata toboma moto kokitisa mutu. Je disais nous avons l'habitude ya kokamata koluka kokitisa valeur ya moninga musicien
topé moto soki succès mati bato balinga mingi koluka ko kitisa valeur naie. Alors yango désolé ka et pas ya fali popa soki moto azana plan naie ka sali plan naie ke abeta soso pembe ba moi yuda teka yesu ba beti moi sebe na suka, c'est parce que yé a mon bongo. Bon ba critique yango na baki prochainement on dira peut-être to bali pour papa Zolanda makambo oyo bato nyoso balobaka a cause yango comme remarque peut-être prochainement à cause de la yango. Ne pensez pas que fallait pour pas azali sur miwe pour que akoka kosale la makambo o bato balabana été parce que bato nyoso bazalaka toujours dans les habitudes. Il faut écouter oyo population ezali koloba bobangate. Voilà. On passe à autre chose. On voulait parler de polémique autour du clip Yanga Bingwa. Yanga Bingwa d'Harmonize retiré de YouTube suite à une réclamation d'Inosbi. Voilà. Tokotala Makambwana, Toko développé yango bien. J'aimerais vous parler encore de Bunafile. Bunafile à lobby. Je n'ai ni l'argent ni la popularité pour jouer au stade de martyr. Voilà un artiste qui reconnaît son niveau, habité niveau Nangai et Zali, il y a stade de martyr T, donc en tout cas, pour tenir rigueur T, ça c'est quelqu'un qui reconnaît que valeur naïe et Zaina non assez par rapport à Bato Bako Beta. Tout le monde qui peut battre Beta qui va stade de martyr, mon sous et en tout cas, tout le monde qui peut montrer qui niveau naïe. Même le vieux Nabino Oazé, quoi, à Beta qui en haut, mais mon monaki oye salaki. Yemoura lobaki asalaki mpiaka ya batu men mpiaka ya pocheté. Ça veut tout simplement dire que moto a investi ça qui mbongo pa na ye ta mosusu azwaki oyo akokaki kozwa. Donc voilà. Mais ce qui peut stade de martyr les aki ata lokola ba arena oyo ba kataka ba tiaka rido pour que baloba olina zwa 16 000 na 10 000 lokola ba fali pour ba salaki awa. En tout cas, donc ba nyoso ba salaka ba professionnel nyoso ba salaka. Wanande tonga turo ba sogoni mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas le cas. Stade de martyr et Sika Bato Bakoki Makambo pour ceux qui osa olete otondite komekate. Voilà. On va aussi parler de fétiche Nakati Nandoule. Bandeko ba bolingo kisi na musique ezalaka. Ndeko kene babinga raisko Pasteur John. Pasteur John kene boyebi azalaki un des chanteurs. Il y a Wenge El Paris. Donc, histoire des années internet, beaucoup qui toujours Kolanda, bah témoignage nae, mogasi a beti masolo nae, qui si ezala kapé a belaka même liboma likolo abanini wana. Mais pour la nini suka kaka bato wana suki ba beli liboma ake pa ya losambo nde ake koma kosambela akomi kosambela. Pe suka na nka fois comme pasteur. Mais côté wana eza peut-être appel ya nzambe ezali atolbake ezali appel ya nzambe selon yemoko. Ezali appel ya nzambe nzamba benga kepe ezalaki na nzela wana mais depuis son jeune âge kene c'était quelqu'un qui aimait bien la musique. Il a même travaillé avec Papa Wemba pona kokoma esika ya koma ki wana mais na l'air moko boye abana komona ba makambo amona raté olingo voyager na aéroport batiki yo makambo salama na ba vieux madilu et salama na ba tu belé. Donc ba musicien ba kotaka bonganga pe ba travailler patron na bango pona bakokako mona makambo ba mona kawana. Donc ba patron pe et comment yemo pe fois la moi makasi po soki oza makasi te bako salisa makambo. C'est la même chose d'un niveau politique. Nde na lobala bino mbala politique, musique, journalisme, nyonso tout na football et tambola kana sport toloba. Et tambola kaka nemo côté nyonso bazalaka na bagwa na bango batutu bazwaka bagwa. Nous on était jeunes, on a fait de la musique quand on jouait à Panafrica. Zaiko a sali plein na mailika biso beto sali plein à Panafrica. Peut-être barangwe kokana ki na grandeur te mais plein. So na epsi bino ne tozo sala ba plein wana vous allez vous étonner. Donc monde ya musique ezali monde moko ata nenge tozalaka tokenda ba concert. En tout cas ezali divertissement mais moi le sambo ezalaka tango zo no kota kuna zalaka sur koza pena safe na ndenge ke makila maye ce zinga ki yo parce que vraiment
nayebi au côté kuna ba benda ba esprit faible ba benda ba on benda donc ba zwaka bango ko zwa donc boyo kaka ba témoignage moto muso akeko yemba ke répétition buba alingo yemba bo moutazaka ténoriste à danger mais ba yibi et voix donc c'est très dangereux. D'ailleurs avant on a passé dans bête la du solomoko na talaki li solomoko na internet moto moko akendeki kolukaki c'est pas nganga mwana tekaka maki ake kolukaki c'est pas nganga pour na sabino ke biso na Afrique likambo akisi na yebisi bino bato oyo ba esprit fungwa mana noté bato ba yebi nzambe te bazalaka toujours na tendance à kokende koluka mwagwa mais en tout cas makambo ya kisi boy ba ke ezali eloko moko ya mabe bato mwana maki ake koluka kisi barabi na ye azaki na maki na ye ndenge atekaka bi angai moni nga nateka maki amena aza na besoin na zwa power natekaka mingi babine koteka mingi eza problème te mais soko lingi il faut napesa mwa biloko nganga salele mwa biloko na ya bi ndenge ozokenda wa nasina bongisi makambo na mais kolobisa mutu na nzela te ndenge ozokende ti okoma soki na ndako kolobisa mutu na nzela te mais siko ye alobisa mutu na nzela te mais mosala na ye mo teki maki atekaka maki mwana maki akamati maki na ye nalipekao na moto tango mosusu ye wana za okende na nzela kuta na tata moko abengi abi oh maki na okombe na ina suma maki nyonso oyo yesu kwa muni netike gwaya nganga esali donc balimba paye maki tout tant balimba paye maki tout esali que andimi que ateka maki akiti babine oyo combien nyonso oyo mais azaki obligé à loba payer sa prix. S'il était malin, il aurait fait peut-être le sourd-muet pour que akomata na maboko akoma 20 000 bo ba pesi 20 000 na yake. Malheureusement, alobi 20 000. Ah, tant alobi ka 20 000 bo ba bi oh nous sommes 20 000. Etant mungongo na ye ekei mwana maya komisa mungongo akomi ko balokwa ndeke. Oh komi akomi ko balokwa ndeke donc tant azoloba maloba na yezo bi malokola makele la bandeke binoba abomoni yo sikoyo okendeki wapi yango ozoteka maki mais okomi koloba lokwa ndeke mais na yika mungongo swepsinga 20 000 mais sikoyo okomi koloba lokwa ndeke eliko bati yo okendeki quelque part esika ya mabe donc vraiment makambo bolukaka yango wana donc voilà kisi ezali mabe tina yango na bespeti bino lisolo ya Pasteur John alobi na biso ye moko te abelaka liboma en tout cas akomaka liboma pe misalisa nzambe abikisa ye nzoka nde ezalaki appel ya nzambe Pasteur John obobengaka kene un ancien de wenge ya El Paris ye wana akuma Pasteur John. Voilà, on va vous parler de qui d'autre? Félix Wazekwa en tout cas tozo zirakaka arena nae abeta. Il a pressé à la station à l'Afrique des Jeux Olympiques de Paris. Voilà. Félix Wazekwa abeta na Jeux Olympiques à Paris. Donc, na station d'Afrique. Voilà. Donc, Bokansaki Félix Aza volala na Paris. Donc, Azakaka. Donc, présence naye. Kande Boibi, M. Félix ye abeta bakop naye. Yele msubino Bokansi mpiaka ya batu. Ye pa naye zaka mpiaka ya poche nde ya lingakate. Ye mona makambo na etambolaka akipaka d'abord mpiaka bino benga mpiaka ya lobakate nazwaki na koto wana te mais nazwi koto. Donc ça c'est du Félix Wazekwa. Pour bien terminer cette émission, on va encore essayer de reparler, faire un petit détail na makambo ya Koffi Olomide et puis tout ce qui s'en a fallu pour pas Koffi Olomide. Clip ya eza pasi ezali peko se comporter très bien. Boy bien malamu te Koffi Olomide a bimisaki Platinum 2 mais bandeko ba bolingo a kamati sous moi ba jeune a tie wana pour que moi couper sa punch nde na sabino ba biloko Félix abimi si et puis si moi punch na plutôt Koffi Olomide abimi si et puis si punch na album na ye oyo tobengi Platinum sali ba clip na Gaz Mawete pe sali ba clip na comment est-ce que l'appelle encore Gaz
Zelana Pesabino Combo, Bakombo Kimingai, moto. Voilà. On va trouver le nom. En tout cas, Bolimbisi, moi, fouille ta mémoire pendant ce temps. Mais, je sais pas, Makamutu, Ezalaka, Yakoko Mama, tout ça. Kofi Olomide. Ezapas. Voilà. Donc, comme je disais, Kofi Olomide est toujours en tournée. Na niveau, il y a Australie. À côté de ça, le 17. Entre-temps, clip Ezakobima pour seconder na Platinum 2. Et pas wapi pour éviter ce qui est na YouTube au Komona. Mais ces derniers temps, on a parlé de la disparition. Il y a clip, il y a YouTube, il y a Olomide, il y a Kofi Olomide. En tout cas, je ne sais pas comment une grande star comme Yé a couru aux Aranamo, Bambi Bakutana. Bon, Internet, on a un problème kakapo, Batum Sous Bazalaka au Mona. Bazala Maïle, ma bédo, Maïle, il y a 4x4, 12x12, 12 mallettes au bien à Bango. Bako kota na esika bino kanti bat bako kota te bango bako kota pe basali ba œuvre na bango. Voilà. Donc betele biso li solo moko que nani Kofi Olomide ba YouTube na ye ebungaki. Donc tozo comprendre te pourquoi. Entre-temps, to yebi ke bino afila lobi ke bino po betaka na bino ba nini wana ye akobeta na ye yango te. Voilà. Na lobaki na mino likambo ya Inos B. Inos B, polémique autour du clip. Polémique autour du clip, il y a Inos B. Ah, polémique autour du clip Yanga Bingwa d'Harmonize retiré de YouTube suite à une réclamation d'Inos B. Qu'est-ce qui se passe? Plateforme YouTube a récemment donc décidé, il y a Kolongola, clip, il y a chanson Yanga Bingwa, il y a chanteur tanzanien Harmonize. Et le retrait des qui fait suite à réclamation, il y a des Konabiso atteinte aux droits d'auteur déposés par le chanteur congolais Inos B. En effet, lorsque l'on tente de visionner la vidéo, un message indique qu'elle n'est plus disponible suite à la réclamation d'Inos B. Selon l'équipe de ce dernier, le titre Yanga Bingwa contiendrait des éléments trop similaires à la chanson Achour, sortie il y a plusieurs années par Inos B. Donc, moi, les Kamboya plagia et Zali Katina Nzembo ya Harmonize, ya Nzembo ya Motowana Harmonize. Le titre Nzembo yali Yanga Bingwa. Donc, il s'appelle Harmonize. Oh, ils ont retiré pour la réclamation. Donc, moi, plagia et Zali qui ont Yangoana, Balongo Yango. Bon. Ferrego là avertit un animateur sur un cri jugé fétichiste. Bon, voilà les amis qui répétition Ferrego là, monsieur ba obeta albina monsieur yo kokene gozo ba guaté parce que cri o na mona tam susu. Bo ko gozo simba qui cité tout ça. Bon, ndene msa binope na musique. En tout cas, qui c'est ça? To yebi ba masolo ba msuso tang ba komba na wenge musique a solo moko salaka succès. Et puis Barbie ateka mwana. Donc vraiment masolo le bamato tanga ba kombote pour ne pas être taxé à la diffamation au conseil qui bato makambo. En tout cas to boy makambo. Mais ezali ntembo boyebi ceux qui otali makambo bien na histoire na wenge musika bato ba kimisa ba voix. Donc voilà, je vous ai bien expliqué que qui c'est zalaka. Mungongo kima bato yana solo oyo. Et ça kisi bani. Clip ya Héritier Watanabe bima vendredi. En tout cas, il fallait bima vendredi. Bima vendredi, c'est-à-dire demain. Voilà. Donc, Héritier Watanabe, je disais que c'est un artiste, c'est un jeune qui fait vraiment parler de lui. Azali Komiti Kate, en tout cas, Watanabe Azo bimisa clip vendredi 9 août. Na clip ya chanson à Novelas. Extrait album nae à Chemin de la Gloire. Annonce ya sorti, ya clip ya Héritier Watanabe, ça mais bon na réseaux sociaux que Ekozala disponible vendredi 9 août na 18h. Héritier Wata a silicina noté qu'on fait qui fait public nae manaba morceau la troisième album solo. Donc il y a troisième album solo nae. La sortie de ce clip sera donc encore une autre occasion d'en faire la promotion.
Donc rendez-vous donc vendredi. Il y a Bino Bansobo qui m'embangue na YouTube, na ma plateforme, na Bino Bomesana Kotala. Botala, clip, il y a Héritier Watanabe, tu éviter surprise, il y a un clip. Alors, chers amis, fera plaisir na très sur na moninga monene ya Wata. En tout cas, prix Nobel de la paix Otobengi na kombo ya Papi Musongo. Papi Musongo a gosepela koyoka pe kota la clip. J'espère que Azali au courant. Koleka Bato Ebele Namakamo Matali, Héritier Watanabe. Héritier Watanabe, quand on cite le nom de Héritier, on se rappellera que Héritier Watanabe jouera bientôt là na la scène na Paris et pas wapi Azali ko Bongama et Maniké de John Ayagi voyage na quand il y a Héritier, vous voyez bien. Maniké Azagi na visa, il y a Manik de John Azagi na visa, la petite bandale, donc Azagi na visa, il y a Fali Poupa, mais cette fois-ci, Azagi a invité la fois passée parce que la première fois, Bayaki Bazagi une invitation, mais cette fois-ci, Fali Alobaki ba invité na Liboso, Bassa la Makamana, on a na bango, Bev, Mombaya, l'équipe d'Abisso, Moussounani, demeure, bango Bayaki, na batike na bango même Valdi Tamboye bayaki na batike na bango et comment il kamba makoki et comment il kamba tala poche na yo okoka makambo. Voilà. Donc masolo ezali ndenge wana katina mboka Congo tolobi masolo ya ndule ndenge tote ko sabino. Donc ne vous étonnez pas que Natala, parce que tout le baramakambo alukutate totanga makambo oyo ezalini. Bon, tout développement Mukeli Solo, il y a Ferregola qui avait averti un animateur sur un cri jugé fétichiste. Lors d'une répétition à Kinshasa, avec son équipe, Ferregola a tenaki ko mettre en garde Moko Yaba danseur naye topé animateur. En effet, ce dernier avait entonné plutôt un cri où il disait « Ce n'est pas moi, mais l'esprit qui est en moi qui fait ça. » Ce n'est pas moi, mais l'esprit qui fait en moi qui fait ça. Bon, parce que vraiment, c'est au talibien. Et là, moi, ma bêta, on a mais c'est pas moi, c'est l'esprit qui est en moi qui fait ça. Il y a le Benzambe. Fait des poignées aux Bangali, Cambonini. Donc, ne décelons pas de second degré. Dans cette déclaration, Ferregola s'est précipité pour sensibiliser son animateur. Il ne faut pas qu'après tu ailles toucher au fétiche, lui a-t-il donc alors demandé. Pour ce génie de la rumba congolaise, ce genre de propos fait trop référence au monde mystique et pourrait attirer des ennuis à son danseur. En bon aîné, Ferregola tenait manifestement à préserver son poulain de tout risque lié aux pratiques occultes. Dans la société congolaise où la croyance de la sorcellerie reste ancrée, ces mises en garde semblent donc plus que légitimes. L'animateur a assurément pris note du conseil de prudence, oui, de son coach expérimenté. Donc voilà. Donc Zaliga Likamboya, le fait que ce que je fais, Zalinga ite, Malobona Kolbeari, Angate, Zalin, au esprit Zakati Nangai. Bon, Namalobana Sokolani, Beba Mise Balanawe, mystique. Donc, Baka Kende Nawaï Nabino, tous ceux qui sont tout autour de ces gens-là, c'est un peu le danger à la gasso, auquel la bateau, basana, ba pratique fétichiste, en tout cas, danger. Botalaka bateau, Babuaka, Baomingi. Basuka rabamsu basuka mabena poto atomona mutalabi na bamise na ke Italie l'air na nzonga na repomper bino banini akenda Italie bakanga e totangi komba mutute mais depuis bino ka ke monde wala li monde mystique. Dans le mystique il faut que kotaka bandule toujours na esprit ya oye ba ke ozali safe ozali na moi moto ya makasi idate ke ba joyeux easy facilement. Voilà. Donc, tout comme bon on a souka ya émission na biso, mais
Tokosuki Sanagope Sambote, en tout cas, Mikolo, je pense beaucoup à Adamo Ekula de Zaiko Langa Langa. Un grand bonjour à lui, il est toujours à Liège. Et puis, Bandou Lebet Amarana Bruxelles, à Liège, Pamba, Pamba. Adamo Ekula, courage parce que Zaiko, elle, Mikili, Eza Kosala, Nyokalongo d'ailleurs, ne dira pas le contraire parce que Nyokalongo, il est Mingi Mingi Kinshasa. Voilà. Pour la fin, Tolobaye Nabino, René Lokwa, Soso Pembe, 2 100 000 déjà. En tout cas, Naïf Sabino Kara, presque chaque jour, nous avons 100 000, 100 000. Voilà. Tolobi, Peto Sukisi, le Pesimbote, Nabaye Banso, Balandarabiso, et l'autre Senga Nabino Yalinini, Bande Konangai. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et ça dit, pas seulement par passion, mais c'est parce qu'on aime aussi ce qu'on fait. Comme vous avez dit, la vidéo de Babonazo, quand on a déjà un plaisir. C'est que le message que nous transmettre pour nous, c'est Sabino. Cyril Modogo ne me dira pas le contraire. Surtout pas Maman Lisa et pas Wapina Caribou et pas Tokina Kolia, Naïb Sabino, Banga Lisa, Taba Lisa, Mbisi Lisa, Crevette Lisa. Biloko nyonso Lisa, Lisa, Lisa. Sopolingi, Pondu Lisa, Ezakali Kamba Command, Kobenga. Ba anniversaire Nabino, Boukoui Kosala Yangona Karibou, 50-60 personnes, moi ça la Pembe Nezali. Soko Bolingi Naba Ramone Nebo 500 bateaux, moins de 40 personnes, 50 personnes, Boukoui toujours Kosala, il suffit de rebooker à temps. Ma numéro est à Cyril Modogo Boyebi Yango. Voilà. Malala puce, je n'oublierai pas de saluer Peacemaker. Le vieux Patrick Mangasa, un grand bonjour à toi. Roméo Yobi, le fils de Santa Sarajevo, que je souhaite toujours bon rétablissement. Nabo Salaravier Sarajevo. Nabo Salaravier Santate parce que vraiment, c'est un vieux avec qui tu partages Kamakambo, Bili, 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 Bili. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai le temps, et puis, week-end, mais malheureusement, situation, il y a rioters, c'est-à-dire, il y a un meute. Boyebi yango, bato ba osala ba emet boyebi yango. Conseil gratuit, bo mekako zala to mekako zala toujours. Bon imbécile. To mekako zala toujours enfermé na bandako parce que libanda ezali safety ezali kimi ali na note. Bato wana ba pesa ki date moko ya kokutana na bato yali le 17. To landaka ba makamuzole kana ba TikTok bango moko ba kolombo ka bazo pesaka. Toyebi ke ba oya biso ba bomaki ba bango pe ba sala pe yango déjà avant mais ezali likambo ya ba kolomboka to zala na ekenge soko za ko bima libanda ta na quartier ke bana groupe ya bana mibali misato to pe bato ba groupe ya bandeko na biso ba kolomboka to zala na bokebi makasi na kosuki sa émission oyo lobi tozwaki sango ya liwa ya ndeko na biso André Kaboza. André Kaboza toyebi bien moninga o azalaki akpeyaki na AVC le kimbola moko azalaki bongo na maison na care maison comment ça s'appelle ça encore na care home azalaki na care home na Oldham akufaki bongo kati na care home et bien maintenant ils allaient bon reposer dans l'hôpital na Oldham. Donc Makambonio sont toujours de la famille après sa biso programme. Bon famille bazalaka musika mais vous allez toujours na bandeko oyo yaye oya pembe ni naye bazali à partir de next of kin tokoyeba makambo ndenge ekolekela tokopesa bino communiquer. Donc communiquer officiel ce qui est salamina noté bolo bateke za négligence c'est parce que nano tozui ndingisa kosala ngote communauté congolaise à Manchester tout ça la kayango kaka soki famille a sengi biso ko senga. Voilà, dès que tokozala na ba nouvelle tokosala communiquer. Entre temps tu ebi na malamu te ndeko Apollinaire Ngonga ezali ko belema pona kokunda ye date approximative ezali le 22 août il y a 2024 matanga ezali mikolo ya poso nyonso na église ya pasteur Maurice na M96NS je crois NW. Alors nayango bato balingi ko assister bato ya mokolo wana
samedi oyo tokotunana soki ekozala kaka parce que tokomi kobanga kosangana pe kotambola na butu ekomi mwa pasi nayebi te soki vraiment tokoka kosangana samedi oyo. Donc soit le pasteur soit le responsable numéro 1 ya Bayombe et ya libongo Ernesto Ngimbi yende tokosola na toyeba soki matanga samedi oyo ekozala ou bientôt lekisa yango na totala semaine prochaine ndenge ekozala. En tout cas wana toyebi te programme ezali kaka tous les samedis matanga ezali kosalema na Blackley na Church Resurrection Church. Voilà. Na malobamba wana nde topesi mbote na bayebanso bakolandaki biso tosengi lisusu. Abonnez-vous, botiela biso ba j'aime pour ete tokoka ko progresser na mosala. Tolobi pe tosukisi. Au revoir.